Est-ce qu'elle doit révéler? Elio zaka moto aso. Oyo na ulepo zaka ndi wana bilemi. Bonjour. C'est le secrétaire, hein? Ah, secrétaire, bonjour. Des orphelins, nous avons développé sur toi. Nous sommes alité et le roi Adonai, où nous avons fait au bima. La team commune aussi entre les saintes mains. Nous sommes disposés à faire comme nous avons un ambition longue. Du début à la fin de la cérémonie, nous recommandons entre les saintes mains. La commune Yesu, bon de bon. Amen. Ni. Oui, les pêches sont à chaussure. Au franel. Au franel. Actrice. Je joue comme Ariachou. Dans le souci, qui vraiment il faut écouter un abino ou on a salé leur demande d'amis. On a un orphelin. La bête na page na on a orphelin mais qui on a écrit des orphelins. Et ça l'est bien, on a salé demande. On a ya na kuta na yo na sola na bino. Tout ça ne peut pas programme trop. Il va aller pour rater pour continuer à ma cam nazala et na mo. Mais nous permettre de le jour, on a 8 jours, on a 8 temps. Il y a un peu de temps. Mais quand on peut courir, on a 27 personnes. Pour nous relier ça, surtout. Pour nous relier ça, c'est chose grave. Pour nous autant à l'issue. Pour nous autant. Il y a un moment où quelqu'un peut courir, au lieu qu'on soit un message. Comme on appelle, et c'est vraiment important. Il y a un moment où on a quitté sur le terrain. On a appelé Banama qui toque le nez Bavandia. On a maman na bango, to partager na bango et sengo, to lire na bango sika moko, to sepe la bamona qui biso pe to tiki bango te to za na bango ndenge yo za na bango, biso pe to za na bango. On s'est présenté, Ariane, on a évité tout ça. Nous, on a écrit les cris des orphelins. On a évité comme nous, ils allaient vraiment, peut-être tout est bon. Merci, to Yambio, Maman Ariane, Louis, la délégation Mubimba, on va accompagner to Yambi pe Bango. Ok, merci. Parce que les a facilité.
moto alongwe kaka atiki baoccupation na ye alobi ke nakende place moko boye place yango azoya eza teka ye kobeta kopa mbongo me aye nde kotikela bango eza facile te ngai komona nga yango wana na suka kuna bakomi Aaron Kutesa wana nde komona nga nazali président fondateur ya structure oyo nabandi yango depuis 2009 surtout comme le 1er octobre tokosa 9 ans tozo préparer anniversaire 9e anniversaire na biso lokola dia sur le côté tosali des relations je pense que tokozala l'ensemble oyo aza mokonzi na ngai aza secrétaire général na nsima kuna encadreur oyo balambelaka bana mpe baconvention na bango epuis na mama na biso mama mpe aza tozala mpe na branche bafere bazalaka 27 mais ye nde tozalaka na ye awa parce que bafere mosusu baza na mapango ya mibale batika ya bafamille mais eza na fere mosusu mpe aza na eloko te famille te nini te te donc mwana te mais tokotika ye kangongo te po azalaka même quelque part aza mama ya 3e âge tovandaka mpe na ye ensemble mbote mama donc je pense que kosala mosala début ezalaki vraiment très difficile omoni obandi mosala lokola boye ndenge olobi kobokola bana kolesa bango kotangisa eza facile te mwana mpe aza na baambition na ye début ezalaki toujours très difficile mais na 8 ans déjà et demi comme de la expérience c'est que obandi déjà komesana na makambo ebele oyo esalemi mpe bomona ngo lelo ezaka normal eleki mpe omona ngo eza normal mpona kolesa bana kotanga na bango parce que orphelina okozwaka bana boye te otie bango kaka na ndako bazoliaka bafandi na bango parce que orphelin ekobomba mwana ti odela so baage oyo te oyo soki mwana atangi te ayekoli mosala te akomi na 20 ans oyebiseke no kende koluka place na akende wapi yango moni ke ntango ozozwa bana ya mike il faut batanga oyo alingi kotanga te sisa ayebi kaka kokoma mais ayekoli mpe mosala ya maboko oyo ekopermettre lobi mpe asa sortir na vie donc eza bit wana alors na baobjectif wana tosepelaka malgré financement eza nano te malgré nano tozwi eloko te na maboko ya leta na biso toza mpe na bapartenaire ya makasi te oyo ke baza international bakoki kosunga biso donc nakoloba ke premier partenaire eza na nga moko oyo nazoloba na bambula ebele y compris na bino bato bozoya koassiste biso c'est que soki bino boye kotia moi donc boye kopousse biso na mwa moke oyo tozangaki alors ndenge bana bazotanga na miracle ya nzambe kolia na bango ezala mpe kaka na miracle ndenge elobake nasebataka na mwa moke nzambe azopesanga yango mpe napesaka bango balia soki mpe moto aye atiki mwa quelque chose nayebisi secrétaire bo tosala ndenge nini kende na école sala boye donc bazotanga ti ane mpe esili kaka na ndenge wana bon eza bien papa namoni vite eloko oloba te tosengeli kaka bénédiction epa nzambe po eza nga namona yango eza don mpe eza grâce epesameli moto nyonso te ayoka susi ya kosunga bato to ya komeka kozala bien na bato surtout baorphelin bato mingi batiaka bango ka te bebe wa kitoko oyo namemi komona nani efranel mama na ye aya kotika ye awa bolokota ye nde tomona bamama mosusu babwaka babana na nzela to ndeni
bana na esasa to na Congo eza ko likambo ya kolobela te Congo na biso eza bonga na elekeli nga na yo kuta bébé awa na bébé amukie boye ba réalité ebele bana mosusu baza awa ozomona kozosolola na bango mais misusu bayaka mpe na ba une semaine elelo bakomi wana so bayebi biso ke mwana yaki na une semaine ondima te lokola eza place tobokolaka tolingaka te ke lokola déjà babandikila koyeba mwa makambo oyo bakeoboye mais baza na bango tozwaka bango ba une semaine ba 2 semaines bango moko baparent bayaka kotikaka to bino nde mokokenda kozwa bana para koya kotika te bakongo balobaka kiangani ya yo ozala awa oboti lelo elobi oza te moko comprendre pe te ke no ndeko no mpe alobi ke ate nga charge wana na komema ngo te parce que toza na bana bafamille baza na bango mais batika bango sikoyo eza baréalité ya mboka na biso donc motema moto nyonso eza ndenge moko te ofasisinga bameshe nanga na kolia awa parce que o baliaka te dernièrement nakendaka na ministère ya affaires sociales nakotaki bana babebe mibale na ministère kuna moko babwaki na érosion taboti na ye bien mais abwaki mwana na érosion sikoyo nakomi na ministère ya affaires sociales bazopropose babi omema mwana moko nga bino nakomema te bino boza na bamatricule leta afutaka bino me nga afutaka nga te lokola bafutaka bino mbongo bafutaka bino bosupporte bozwa charge wana oyo asombi miniki lelo asombi lobi comme ça bino bozwa charge wana ozomona ke eza na motu mpe akanga na motema malgré tozosambela mingi me motema mabe ezolimata mpe dosi motu mpe akangi motema me aboti mwana akebwaki na érosion ngai akomi na ministère bazosange mwana oyo mosusu oyo awutika na quartier na yo kuna na Njelo Mbinza me ngai nazalaki na Njelo Mbinza me nayebaki te babwaki mwana na érosion mutu na mutu peut-être niveau ya souffrance oyo bato mosusu baza nango azomona même mposa kovivre ata na kilo na Congo eza te mposa kovivre mpe na mokili ya temba mosusu akomi na mposa ke no amisala mabe asala parce que so moto akomi na niveau ya kobwaka mwana seke motu wana aza mosusu mpe ezala souffrance eleki akoki te yango moni ke soki eloko olobi oyo tokosala en tout cas ngai oyo ngai nakanaki na vi na ngai yango nakosala te oyo nakanaka na vi na ngai nalotaka te ke un jour nakosala orphelinat nazalaki mpe na baide wana te napansaka yango mpe ata mokolo moko te mais nayebaka so eloko moko biso ntango tobokwama papa na biso na mama na biso babokola bandeko bana mosusu na kati ya ndako ngai biso ntango toyei bana mike toyebaki kaka wana bandeko na biso baya na biso tolala na bango mpe na bachambre moko tozotanga na bango ba x temps namonaka bango su te ntango mwa mayele bandi koya mokolo moko tovanda na papa bona mesa tozolia totuninga papa ya tel akenda wapi tana tunituni bakomba biso oyebaka te nga bi nayebi te aseki alobi na nga alobi bawana bazalaki bana bakamarada mama na bino navandi elekela nga si tokola toyebaki te toyebaki biso nyonso tozalaka bana tata moko bazofutela biso baminera biso nyonso tozolia bisika moko toyolala bachambre moko bana bakamarada mama ndenge nini mingi libanda ya mboka alors wana pe mwana biso adongo azali étudiant na université ya IPN apasse L1 azosala nutrition alors le jour ntango azobenganga ke papa oyo abotinga apike crise bazomema ye na hôpital na nzela akati motema ce jour là tension ekitanga parce que nayebaka bapromese oyo abandaki kopesanga ntango tozosola na ye otalaka moto bana osola na ye sikoyo abandaki koprometre mwa bamakambo mosusu yo oza siri ke ere na kozonga na kokuta ye mais sikoyo oyo wake moto wana aplikeka crise akei ntango tension ekiti nga bazoreanime nga na mbeto hôpital
nde nayoka mongongo si à ton âge ozo se soucier pour na papa na yo on a dépassé déjà 60 ans yo posa minere bongo bano ya mike babongisi pe ya papa na babazage douleur na bango ezala nini na fandi na sali mo réflexion ngabi à mon âge na bimi déjà mboka na biso minere 16 ans na tamboli 6 pays na bamboka 6 na tamboli bato mosusu lo bazwi opportunité wana te mais na perte papa na sentir vide moko boye mais enseigne to bana wana na mwana ya mike c'est que bango pe bazwa na blessure na kati na bango nazwaki décision na ndenge nazozonga Congo nazokende na partager douleur onga na yoki na bana wana yango moni napesa les cris des orphelins à Ronkutesa. Donc souvent je dis que à Ronkutesa aza kolela ya bana donc naissance date to fetaka anniversaire ya orphelinat eza date oyo papa nde akufaka eza date oyo soko penser ya orphelinat eyelakanga donc place nde orphelin ebotami yango. Ok. Pili songo tokoki otambwisa mwa caméra moke mpona azomona awa érosion moko ya monene awa toyebi te soki lelo lopango ekei orphelinat ekende wapi bana oyo nyonso ya mike oyo bakosuka ndenge nini mpona azomona awa oyo nyonso ezo érosion ezomenace déjà lopango parcelle ezali clôturé oyo ezomona clôture na biso ezalaki porte ezalaki quelque part là érosion oyo eyeba 2 ans passé érosion oyo alors ememi déjà une grande partie ya lopango donc lopango soki otali banda awa ti kuna oyo nyonso ekeya ya lopango na biso bamilie na biso eza awa pour la place parce que on fait là où est-ce que papa pardon na kati mo maloba po est-ce que déjà qui n'a contacté l'état na biso otalisa bango na makam à part bana makam non ya lopango nde lopango za menacé boye balukelo solution so bakoki otinda na mona place misusu omona na mona na mbinza kuna na yeba ba mbinza ngo bien te érosion salama ya munene mais gouverneur na biso André Kimbuta yaka babwaka basaki babongisa koto wana bakoma na kimia bato babongisa mapango na bango mingi barécupéraka est-ce que bino déjà awa ndeti yo baza na bana oyo ezobokola baza bana leta baza bana na yo parce que yo te moto boti bango ata kutu mwana na yo so déjà bimi na mokili olobake aza esusu ya yo ta komi ya leta donc pardon yo oza déjà na bana bato ya leta oyo ozobokola awa déjà que na contacter l'état na biso koti ba lettre ok olobake non ngai naza na ONG les cris des orphelins nazalaka na baorphelin kuna mais lelo lopango nga na bokolaka baorphelin na tia mpo na orphelinat eza menacé na érosion lelo tolobi bambula makasi ekoki okende bano baoke wapi est-ce que déjà que na contacter bango réponse nini bapesa yo bien nano osala te to profiter na image ya Ariasho na micro ya Ariasho TV to lobela nanu l'état na biso batala balukelo solution bon eloko oyo ngai érosion tango ye nakenda na ngamo na lobela ngona na bémission mosusu na lobelaka mais jusque là na monaka suite mais orphelinat oyo eza ya simanda kote mais bango bakonzi bayebi yango parce que tokeli na 8 ans na ndam eza na tour nazo reconnaître le premier ministre Matata Ponyo malgré bato basalaki ba démarche wana basalaki mo batripotage na bango mais azaki na posa sunga biso mais asengaki il fallait délégation ya orphelinat ezala y compris na moto to pasaki na émission mais nga na pesi secrétaire ngabi bon bakende na compte ya orphelinat bakende na secrétaire accompagné pour la premier ministre asengi pour aider biso mais
moto azalaki en question tosalaki na émission akimi secrétaire akendeki na marke na ye bon ti esimbaki te tala kaka nde bamoni daki déjà babiloko ya ndenge bobimi déjà baaventurier mabe ok alors azalaki na souci asunga biso mbele lelo toza de na place mosusu ok alors naye komona babengi nga na ministère bata ministère batalaka biso babengaki nga ngake kuna babisi nga babino papa aron rapport na yo esi ekomi ti epa bakonzi alobi rapport na biso ekomi nde epa bakonzi nga bon ekomi ndenge nini oyo bakonzi bazogangela biso ndenge nini orphelin kuna elingi ekende boye na bobenga bewa siko bolobi nini o mpona nini yo otiki bana pembeni ya érosion boye érosion nga nabendi yango te érosion nde eye kokuta biso biso tomikotela wana lopango ezalaki clôturé ezalaki bien la balabala ezalaki tout droit soko oye na motuka nde toye boye oya ti liboso ya lopango okoti mais 2 ans passé érosion eye ememi deja bandako mosusu koto yo mapango bon sikoyo eye ekati biso une grande partie ya lopango bon bamilela biso ya ipena awa po olongola bana oyo boza place na bino parce que même ya kofutela lopango nini bakolingaka oyela bango soit bana 30 impossible lelo koma otuna bana mama oyo oluka ndako wana bana combien mwana moko neti ndako moko nazwaka na bandale mwana moko me papa te siko na mituni papa te siko mwana ngo nabotaka ndengeni wana na bandale mwana soko ozalaka yo moko na mwana espace eza ya bino moko eza ya yo moko non espace oyo eloko tofutelaka kwa mapango mibale oyo mosusu wana totia centre de santé oyo ozomona adresse wana tomona komi centre médical de l'orphelinat natiela bango centre de santé mpona basoins médicaux yo na okipa lokola mapango mibale ok papa aron tozala mpe rapide po tolamba makambo ekomaki epa na bango epa na bango kuna ngai nayebisi bango bino na biso soki kofutela ndako ya kofutela oyo ya bino moko lopango ya bino moko na niveau ya ipene tokozala na moins ya ba $10,000 te po bozwa lopango na bamilio na biso oyo ya bino moko et puis soki ya kosomba bokozala na ba moins de $20,000 te bosikoyo bino bozolobanangaki nga na longo nga si nasala deja oyo ezalaki makoki na nga bosikoyo oyo ya bino soki boye olobi kena papa makoki yango oyo bodeplace bana place na bana bodeplace siko bino bozokonda bokokonda ya koma parce que nga bina bozoza na possibilité te olongola bana oyo mbesi bana moko olongwa tokende boye ezala makoki wana soki tokokota na kati tokota tovana na kati mpona kovisite wi ya wili tokota tovisite mponga na lingai navanda na bana moke nasola na bana parce que bango nde nayelaki eza mpe mabe te tovisite après nde nazwa nalobi pepene olesomati bata barompwe ata sikono ozongo awa tokoti na kati nalobi ata omate naza naomate ata na rompwe otinde na mpesa nakozongo bana balalaelokoloba te naza choke naoki pasi naomona courant ezali courant bakataki bakura oyo bakendaka bakataki babenga funuke kosabone na esene apres tosunga bacarte de marque baninga mosuku bakataki parti o mobimba baninga mosuku basombisombi ebiso vi loboko ya yo moko na mvuma nazwi makoki ya kosabone te pe epi kosomba banini wana awa tokoki otala kawili kwito kamera totala mpo nazomona te eloko koloba te eloko koloba te naoki pasi atandaki na mipaki ekoki ozalaki na baniveau ya pasi na mawa donc il faut vraiment tosola na papa Aron tosola na papa Aron soki moye ekoki kozala papa Aron obandela nanu balettre obandela nanu kokomela leta na biso donc ça là c'est comme si nanu okoma te
obandela yango à zéro mpona omona bana ya kitoko oyo nyonso kolala na bacondition boye baza na musi te nayebi totandelaka bango maputa to ndenge nini mpo balala bamusi ezali me bamusi yango eza bamusi ezali me fo eza bamusi moko basaka yango likolo ya basala bango mbetu ya wili oyo nayebi te eza cuisine oyo eza bakipia na bango bakanda kosaka nango libeba oyo ezali bambetu na bango bakanda kotia bamusi likolo ebeba. Espace où nous 23 personnes, sur 33 personnes, dans la capa. 28 personnes. 28 personnes. Voilà la salle. Je suis pas donc mawa mingi nazangi meme koloba awa eza toza na ipene référence yango eza général mayele awa toyokutana papa aron bomoni meme na esengo nayaki nango esili donc naoki mawa vraiment na pasi tokutana papa aron azwa na ye charge ya kobokola bana oyo biso tobengaka baorphelin oyo meme bible eyebisa biso oyo apasaka na baorphelin nzambe mpe apasaka na ye donc esala bien baoyo nyonso baolanda biso baoyo nyonso balingaka ariachou na baaction na ye asalaka baoyo nyonso basutena ngai donc soki ezala bien mpe bomonaka bebe oyo na memi papa aron explike biso na ndenge yaki mokolo mpo bana baza wana mingi deja baza na mayele mama koki okufa mpe atiki mwana mosusu mpe akoki obwaka mwana mosusu mpe pasi eleki atikaki kotika mwana na nzela akoki naye kovivre na mwana te nde papa aron aza na bana wana 28 oyo abokolaka awa donc condition déjà ya olala eza bien te déjà ere moto aza na condition olala ya bien te donc vie na ye eza bien te eza normal te po kolala ya mutu nde mutu eza avenir so ozolala bien oraisonne bien olota bandoto bien mpe ntongo na oyo ezala bien déjà ere olala na bacondition ya bien te yebaka okozala bien te po butu na oyo eza kitoko te po babi nzambe apambola bana na ye aya kovisite bana nde na butu déjà ere yo morale na yo eza bien te na butu donc na ntongo na yo mpe ozala beni te ndenge mona moni bana na biso condition ya kolala eza bien te donc leta na biso vraiment bosunga bakondi na biso oyo bakozwa chance opportunité mpe ya kotala tosengi bino ka aide botalaka bana oyo nde bazosouffrir bino mpe bwana bana bosala ngo lokwa bana na bino ata ya mokie ata ya mingi te moko akolobaki ngai nazwi charge mpo na courant oyo baoloba sabone soki na snel ngai na ndimi na ngai nafuta abonnement wana ngai na ndimi na ngai napesa bana wana télévision ngai na part na ngai nalobi nazwa na ngai bakiti ngai nalobi napesi na ngai terrain na ngai moko boye soki wapi place érosion nano esalami te bana oyo bavanda mpo na avenir na bango alobi balalaka bien oyo mosusu akokozwa charge ya mbeto eosala bien vraiment wana napesi message mpe bakondi na biso ya mboka toyoka mawa tosunga mpe bandeko oyo surtout bano ya mikie oyo mpe bazalaka parent te toyoka mawa tosunga bango ata na ya mokie ata na place kaka ya kolala esala bien mpo na esengo nayaki nango namoni esili donc oyo olakisa bana ndenge naza choke te mpo esala bien te tocontinue ka ambiance mais na kati ya motema na leli naoki mawa naoki pasi tosungana toyede mpe baorphelin toyede mpe bamama oyo baza bafemme mpe esalaka bien donc ya wili tocontinue na papa aron tocontinue totambusa robinet ezali me biso tozwaka awa bino bana robinet te toza robinet te me tio oyo eleka biso awa na kati ya lopango nde ekenda ti awa ça va omeme baoyo bakolanda biso bakopesa biso temps
ya otala biso ata mpona 1 minute bayoka papa aron basunga baorphelin basunga mama veve mpe bamisusu bazali esala bien nzambe akopambola surtout po biso tolukaka bénédiction ya nzambe oyo akoka oyo abonga na mokili aza te tozwi na biso bambongo na se ya moi me tolukaka nzela likolo totika ata nzambe amona biso lokwa dorcas akantela biso ata na bien fait moko mpo avenir na biso na lola ezala bien donc nayoki mpasi nayoki mawa papa aron tosolola na bana mpo bango nde nayelaki bango nde nazali na besoin ya kopase na bango temps donc nayoka bango base présente naomona bana yango nyonso kitoko awa yaya navanda yo mpe zwa kiti na yo ovanda allez boni boza bien boza bien ou boza bien te boza bien tobandi na bebe ya mobali ta ndenge atelemi bebe kombono nani nani loba yo moko kombono nani Willy Winnie Winner Winnie ok bongo yo hein William Willy oh ya Wilson tando ingaza bongo yo bebe Daniel Blessing yeah Suza ma Suza de Monica ndoino aza soko sa ile ata koli ma présidente esala bien tout moni ndoino awa yaya yo nani Jefté Lina Alegria ok Shadrach Jefté Eli Béni Benjamin Brice yo sala nini yo ozo kende classe te na présenté déjà bongo ata mécanique ezosala te ozosala te mpona bamoyen nano eza na te surpasse mais mécanique mpona sepela nango te sepela mpe na bakité mosusu na progresse nango yo esala olingi nini voilà nalinga nasala informatique de gestion ok c'est bien okoki oyebisa bato baolanda yo peut-être motu moko akoki oyoka mawa azwanga mpe na charge ne mawa na place voilà baoyo nyonso bazolandanga liloba oyo motuya na kopesa eza ke tanke toza neti baorphelin toza baorphelin tozangi bamoyen bato vraiment bakosoutenir biso comme tel toza mpe na besoin tovivre lokola bana mosusu toza na besoin d'études toza na besoin ya makambo ebele presque neti nga na 6 2 ans déjà passé na 6 ans pédagogie mais toza na besoin na continuer mpe baétude mais moto akosoutenir nga mpona continuer baétude wana aza nano te mais na kosenga na baoyo nyonso balandi biso nkombo na nga Brice oyo nyonso azwi yango vraiment au cœur akosalela yango nzambe akopambola ye basoutenir biso pesa numéro na téléphone ya opesa numéro te parce que là na responsable awa bébé kitoko nde tozwi kombo te bébé chuchu yo kombono nani kombono nani kombono nani loba te kombono nani Enis abotami na tâche de beauté ya choix tiara ya refonde mais Enis aza nango ya original donc Enis aza mwasi kitoko makasi Enis nza masala oyo kitoko regarde tantine regarde moi ici t'es jolie hein vraiment awa bébé alali awa ofu alali ye alali na ye lala na obeki kolanda bango te babike makambo asepeli nga kombo nanga tantine Ariane naza na mwana nanga moko ya mwasi mpe kombo ni Antilia napansaki mpe na bino lelo naya kopase na bino journée
tomela na bino mwa sucré tolia na bino mwa mbura moke oyo omona na tolia soki mpe quelque chose ekozala totiki oyo ekoki osunga bino mwa lobi bomela mwa ti me esuki awa te tocontinue koya kotalaka bino komonaka bino bandeko misusu mpe bazotala biso bakocontacte papa Aron mpona misusu baklasse oyo bazotanga nani te pour le moment ndeti ya bosi ndenge asengi aide ne wana bato bazala touche nzambe osima mitema na bango bakoya mpe basunga bino nayebi te soki boyambi nga to bosepeli te na présence na ngai bosepeli merci nga mpe nasepeli bozala bana mayele bolinga classe po avenir alobi eza kaka classe bolinga classe vraiment nzambe asunga bino surtout bosambelaka mingi mpona papa Brice e papa Aron bosambelaka mpona papa namonaka baorphelina misusu bakonzi baye kovisite bango bapesi bango esika batongeli bango ndeti dernièrement naotaki kotala na Kivu mama Olive Lembe boyebi mama Olive mama Olive akende na Kivu atongi orphelina ya monene bachambre bambetu eza bien climatisé bachambre nyonso eza na batélévision na kati ozomona donc eza baorphelin wana balelaki mpe pa nzambe o nzambe asima motema mama ke bovisite bango bino mpe onga na kosenga bino eza prière bosenga nzambe surtout atouche motema mama atouche mitema ya bakonzi baraisonne mpe bino po papa Aron totalaka na tv aza na basite internet oyo asala tomonaka ye elekaka mpo nga nalukaki ele internet nini na bareseau sociaux naluki na réseau sociaux nde namonaki donc eza nzambe moto alingaki naya komona papa Aron mpo naya visite bino ndenge moko mpe bolemba te bosambela lisusu nzambe aluka lisusu bato ya mbongo baya kosunga bino na classe balongola bino mpo oyo eza danger bambula mosusu ekobeta makasi na butu mingi tomonaka na batelevizio bato balalaki érosion ye dindi bato nyonso bakufi omoni oyo eza danger bokoki olala boye érosion emenase makasi papa Aron akozala na makasi akosauve 2-3 me akoki kosauve bino nyonso te nayebi te soki tose comprendre comprendre nzambe asunga mpenza priere na bino nzambe sunga mpenza bakonzi ya mboka bayokela biso mawa balanda site ya Chou TV balanda papa Aron na internet partout akoleka bayoka mawa basunga biso balongola biso eloko ya liboso boloba balongola bino nanu awa babimisa bino ata likolo ata kaka na bambinza me bobima nanu bobima na kati ya érosion mpo oyo eza risque bambulu ya makasi ebeta ekoki obeta boye pa bato nyonso badindi bato bakoyeba te keno bato bakufaki awa bazalaki combien de personnes tozocomprendre te priere na bino pene ezala pa nzambe bino nzambe asunga balongola bino awa bakonzi bayokela bino mawa basunga bino na classe biloko ya kolia bozala bien na bebe oyo akola na kimia nga nayaki kotala bino naye nalamba mwa quelque chose nalia na bino ensemble tomela na bino jus esika moko po wana ezalaka suwe na ngai na reva yango depuis kalake so na passe temps na ngai na baorphelina moko na koluka nafanda na baorphelin to passe na bango temps tolia na bango quelque chose ensemble biso na bino nayebi te soki bokopesanga chance nakota cuisine mpo na temps nalamba bomeka mpe bosepeli bomanifeste yango bomanifeste yango babebe nanga mibale mbala na esengo nanga bino na moi boza na esengo te bebe ya opesanga biso ya opesanga biso yo botami na tache de beauté na yo ya kitoko pene o nzambe apesi ce bijou nzambe tasoni pesanga papa Aron alakisi nde bapesaka bizu te asoni so nalanda meta eza soni loko mama meta ozala soni te mwa mwasi azala soni te keyepa mama meta mama oyo alamba
c'est bon. Papa naina di papa ese. Takandi na muke. C'est bon. Papa, où est ça? Carton à soso. Carton à soso. Vous pouvez que solution à mon pour les athées n'a pas quitté. Je croyais qu'il y a pour les alliés. Carton à soso, vous pouvez côté ça. On a pour une solution. Vous avez l'eau à l'amba. L'eau sur la semoule. Na bidon huile. Ya boko kyo sunga biso ay kota na mo na ndako. Polisi yangu na Benjamin. Déjà moi ya mingi ke mo ke tout droit. Là, c'est Zali. Bon, mais ça. Donc, on va faire le lit. À quoi on est comme maté? Moi, je sais que vous avez un mois. Moi, je suis un mois. Pour aller à vous, il y a la non, c'est ça, pardon. zéro et on va aller au bien dans une tika bag. Na zéro on monte quand ouais. Ah ya kana on a tongo ngamo ya place oza. Na zo bag wana na une tika. Kokata teswa ngo papa bomta lobaki. Bogo sandeso. Et bon ben junior à 4. Junior okata. Junior ando kiti junior azo anyoso. O ya kana bag wana na toki no tika ngona tongo. Ngabi pa bonga na ya bag na ngayo ke kotika. Oh, $3000, bon, puis ça a $3000, la zui baguette, la pied bango. Oh, tout ça la boue. Tout le monde a pierre à l'écolo. Oh, tout est qui te dit pierre à ma bête. Il y a une gaz à combien? À 2 ans, on a $1,500 des aiguilles là, on soit bâti au Ake Poto. Et ça, pour $3,500, $4,500, Les Guinéens payent ça, là, il y a ça la bongo. Ah, c'est comme un bon, on a pas oublié. Oui, non, fait non, on a un bassin. Oh, c'est là on l'a dit ça. Oh, mais comment on l'a dit ça? Tout l'a dit ça. Que non, tu as bolinga bana. On a dit bazin noir, non, noir. Là, moi, c'est là on a même babula. Yo, moi, bazin non, maman, il m'a quand même pépé, bon, il a terre. Évidemment, il y a taille, calé, tout. Mais on est bien au côté ça. Oh, mais on appelle la semba, maman. Maman, maman, c'est un cadeau. Moni, la malangue est la griffe. Oui, elle est la griffe. Maman, la maman, a pesé ma tête avion. A qui a sombi là, a pesé un peu. Et tout ça va préparer ça par maman. Eh, pour une autre blanche qui non, oh, là, ça on a moi, il y a un canet moko. Yana, mais la bombe insoto boinga les qui nous sépélité. Oh, sépélité. Ah, il y a des manières à casser na du bien noir. Il y a des manières à du bien noir. Il y a du bien noir, on a du sang. Bonne boue, quoi. Non, non, là c'est bazar, non, on dit un temps, couleur noire et couleur mozan. Non, maman, papa, yo c'est qu'on a vu couleur thé. Dans la tine noire et quand il doré et quand il rose. Dans ma tanga jamais la couleur t'a doré. Aya chou metande boza bom talati ko dekanga. Si ya la diso. Ya la bolingo. Talati ko dekanga za te ba ba mana pamba. Ya la bolingo. Aya il faut se limiter, on se fait un climat.
Ah, biso nyo soba leki yo to lekisa na yele. Ya ya pe on fu. Ah bon, tu as le soir. Tache de beauté nzimba de ko na lule. Tache de beauté ya koko ya awa esila kanga zena pe ya munene comme c'est ça te ya fololo ya bani ezalo kwa oya ya nini esala lokwa oyo esala lokwa bouton de beauté. Bouton de beauté esila raté. Oya nini mais tache wana esila ka. Yo benga po nga na fina téléphone nga. Ya ulita sala beauté na ye. Bouton de beauté ya munene hein, oyo za ya munene ebima batu awa esila te mais tache oya koko et dimina ti o mon pele. Ya so na longo nango mona. Mo sala nango. Yo olo basi la feni. Ouais, yo ne lo ba mama wana. Mbela nango. Na lingwele te na vie oyebi. Na be pembe na lingwele te. Lava bi bango nyos ba ngwele. Faut pas bomba bango na nini? Na nini? Amana ba film Nigeria te, na ba makoko ba jouer. Faut pas bomba bango na mtima mabe. Ba ya ba teto mitima mbe bazana. Eh bien la pose, même moi na la vatela ki on sa interview ta abaluka ba monanga na oya. Mais qui n'a pas orgueil. Yoka. Ba anjango mal à l'aise. Alinga te. On a comme soki ndenge nini. Moi na perdre 4 kilos. Omen kuna aliga salona awa oza mo bo pota ko ke kun oya le kasero. Konisne. Hélène. Nancy. Oh wasia aya kutoza quelque temps vandi kama mkebo pafu kibongo wasia siani. Ya zamnene makazi. Tika na fungula kamera auza image. Makala on va changer place, oyo eza makala mabe. On va changer place aussi. Ah ba changer ndeni. Yo waso. Est-ce que les aussi là? Chinois ça là. Allo taïmo. Ah ya moi ne so ba. Maman qui faut kata caméra. Tena chako na ibige ya kuza nini yo. Image yo ka go luba ki mic na ina kata. Ka to pona ga o tindela. To pona ga. Yango osala so obika yo so simbi téléphone nga koma na ba makambo e ya bien te. on fera ba image comme ça. Mon téléphone est na check mot de passe. Oyebi jour eloko yo pika. Ona continue na téléphone. Elo moiza oyo M oyo. Meta. Tambo na uswani kitoko fort. Amo ni moni. O franel. Je vais laisser là la bombe. Saka 5. Saka le bon 5. Ah ouais. Uchibo. Mwenda kami. Unsuna chel bona Si. Libala. Tu es marié. Aïe, aïe, aïe. Aïe. On va prendre notre bassin, notre bête. On va commencer là.
Uma taça na minha forma que é, quanto já são fofona? Joie bebê. Joie. Bom. Yana na atenção, yana na mzungu. Yana mzungu. Buzoba nzungu ka yango. Buzoba na yango yo. Ni bolamba fufu. Oui. Bolamba fufu, fufu ba pesa ko no lamba ko bota on mai. Lamba semu. Fufu ba bali on la lu. Lamba semu na semu. Lamba semu na semu, mo sa lamba semu na semu. Ba peta. Lamba semu na semu de semu de ber ya. Semu de ber na semu de ber. Alambela mtu fufu. Fufu bali na lutu mai. Wana meta. Meta bolamba. Mais na restaurant na biloko yebi. Biloko. Siko ngamba foma sangu, na ngamba foma sangu te oyebi bien. Mikona yeko il faut foma manyoko ya aya. Otie mai na moto, mai toke okitisi na se ozi fufu otie non. Balamba bongo. O balusi, oui, fufu ma sangu. Ezalaka mai mai. Fufu ba Congo ba olamba bongo e. Yana na yebisa. Yana. Fufu ba Congo, mai toki makasi. Otie fufu okitisi na so balusi bongo. Balamba ka fufu bongo te. Yo mwana kwa fufu masangu. Yana na yebisa. Ah yana yebisa. Même ya manyoko balamba ngo bongo. Lamba bongo au moins de makaucho lamba na moto, makaucho. Ko balola ti me fait parler. Yana na mwana na ko balaki nga bona la mi fufu bien makasi. Ba pesa na na sepele na nga. Ezala tio. Ezala tio yo ka batolo no. Yo ka ba maîtresse no ba lo ba no. Ba maîtresse na wani. Aria shoot. Aria tomate maîtresse na ot. Maîtresse na wani. Aleki na olamba. Alenga olamba. Tika na ya ke lela na chambre. Alenga olamba ni mami oloba. Ayana aleka na olamba ndeni. Mais to mani nga na olamba yo OK classe. Grand tia na so ye. No grand tia na liboso. Aria na OK classe. Ata na OK classe mais na yebe ko chama eti. Olamba semu la poto ya bui. Na spaghetti. Spaghetti na olamba te mais mikolo mo. Ayi olamba na spaghetti te. Spaghetti na yebi siko yo jo olamba spaghetti moko. Abima trop avant nanda ute. Musala te. So ma fa nanda on a information de yoko. Il faut na dimara que ça ba information. Ah mais oui so yé on est mamsala ni to mamsala. On a musala tanyo to passer on a musala. Bon so libale ya okende par ya tomate formé. Na ngamba nga lulinga na olamba, lulinga na TV na olamba ndali ya yobalanga. Ayando na internet na sauce. Internet nde makambo. Na lulinga na olamba, moninga na TV na olamba kitoko mbaya kaki. Aluli ona DVD te CD te mais na internet. Nga na nga fi internet. Internet nde makambo. Nga na fi internet, nga na fi CD te. Nga fi internet. Yeti grand tia na Amanda. Moi c'est libala. Yepera no sa théâtre na Kishasa na groupe sans souci Amanda. Bandolo ba pesa ndumba ya bali. Bino kutuba. Ndumba ngoba mesuelo ikamsa ba orgazi. Ba obala poani. Orgazi pe ba bala na. Suko bandumba ba obala poani ba serious ba otika la ba obala te. O sa ilebe okani. Que non, est que juste question que. Voilà pozinga na répondre. Ariana swane la ko sa bali nani oswane lo. Omoninga. Omoninga na zabo Ariana ebi. Oloza la concentre tala nde na zolamba fufu okwakula. Ah, on la scène na caméra. Bon, tu vas boyko.
te bolamba fufu te mete tokenda mpa na ye alamba fufu ata fufu mai namba biloko bien non il faut loba bien na moi fufu non nga loba na vérité moi fufu na ye ba na ngai te nga na biloko nga ba apprendre loba ba apprendre nga kolamba semu la pembe semu de bleu kolamba yango monde balamba na loso masiko na loso na yebi moi fufu ne surtout ba semu ne tu en forme ça on est bolamba on te odia ondeni odia na luto na ya on vérité na mikolo yo moi ko bolamba semu de bleu dans sens kasi mpo yango nde tobanda olia yango nde nayebi sikoyo oyo tonda olia te na kimokolo nalambaka nyonso ata oyo tolia te nda na biso na oza mwasi meta mama biomba osala mabe mama biomba azobokola meta mabe nalamba loso bien atondisila bao bana misala 5 lokwa ovanda na kiti ya Versace ola na mbeto ya Versace toza osala kaka mona bananga kuna zaka kolinga misala te nana mais na koli mais c'est ça aussi le ça c'est que oyebi non mais osala te pour bato osala baza soki pe que na no linga misala te na no pime na bilia pe na boy bo ba ayesinga no bia yango msala na sala nwa asala ba sala yango non sala msala na sali penza ba résultat a ba gasko bila ma passé na lamba bien bi mete ebo lamba bien mete ebo lamba ti lobane na ebo lamba fu na ebo lamba fu te na ebo lamba biloko ina lingi aya shalamba kitoko makasi mais soki asepeli soki asepeli te alamba mpe biloko olia yango te sikoya mosangela nga nde bokolia mpenza lokwa bieme faozala baosangela nga mwa te faozala bieme baosangela nga nasala kutu nanga lolisa bato kolamba kutu bandolaka kotangisa basi mabala télé-réalité osala pia mutu makasi Ariane nalamba ngamoni nganga na nolamba malewa na nini ezali kuluwa pia babenga mponga bi ngana nolamba malewa na mama biso na mponga yo na lina leki na olamba tunanga makambo bon fo meka biso ti alinga lamba kitoko alinga pia lamba kitoko boso nga na bina leki alingi seke nga mais mete ozondima facilement pa na ye komi ya lamba kitoko yo po lamba kitoko leki nanga lamba bien otu meme pe côté aleki meta leki nanga meta tema na alingi tenga buta tema no ni na lamba ni biloko no nini lamba taba bien namba pe taba bien ngomoni ngelo za trompa na ngana meta ntaba babokilo bandimi basengi commande namba taba babokilo bandimi basengi commande sangwa mais tozala biso nyonso o meta ba otumbati ototumbati basengi commande na oya otumba to salela bango lisusu to ubia basala okomi siko eseni ali na mamba taba sospito mo mameki ya ye yango balobi so oyo nga bomeka te oyo lamba nini ipo bilumba bolamba jour libala yo lamba jour libala no sumo ngana kenda ngana kenda gane bela tinga ali nkam kalamba kyango ngana kenda ko zwa taba ya otumba ngana zonga na ndo sa taba ya otumba mete moni so lambi fufu meta na fleur ba ebo lamba te ngana lamba yoka nga fleur de beba to olia siko te lambi fufu na yebi mama batsa chasse après jus otie ni abenga oni serviette soki totie na thermos amona nde babone na bango basala soki totie na thermos batiaka serviette na se ya thermos mpo ebota mai te ozwi fufu otie apres fini serviette ozwi ni na thermos soki eza te nde moko soki oza na serviette yango tie chasse mais batia ape couvercle mofinuku mo eza na botie ebota mai soki siko ebota mai te eza te mais bongo nyongo siko kaba atie chasse so chasse eza te saina mfiniku mupandi mfiniku mupandi so ebimi mupepe vapeur ebimi mokie apres ofini bongo mais mamba cuisine makasi nde naza mais siko naloba yango fufu nayebi te fufu nayebi na ye pa olia ti yango atie eza ebele nanga alia ngalianga kwanga basi ozolesa mwana fo sikisa c'est bon hein? C'est bon nzela na toandolela nzala yo oyelema
Très bon. Babe, ah, maman est en retard. Je suis à côté. C'est à lui. Ninga banolela banakalana bobete kara babeti nde baoyela baza contre santé tu dis bien hein yokati nanda okati ozwi ndambo okati ozelisi akomi na suka sisi ozisi mosusu nini oyo nadi esali fort a eswalisali nzalisali yo mabe nzalisali yo oatike kontasi Écoutez, monsieur a reculé vos connaissances à la terre, mais après on a une connaissance qui toque. Non, c'est juste ni karamta bomi bango c'est érosion. Bango place l'antenne ça. Bien plus ça ba na connexion qui toko réseau bien. Po baza likolo ngomba. Ezaka ki. Aya no monta senga libele. Aya. A senga libele o mona te. Ça, tu veux t'aider? Mamie. Nyanyo, tu veux prendre ça? Moi, je suis libéré, je suis libéré. Ya video mona. Chuchu. Mo di bela ngo song e bonye. Comme ça va ici. Ça là moins sérieux. Nandeni. Ya mirate. E come ya bajeta. Comment là? Comment on y a mangé? On fout le transport, tu as comme qu'on là pas. Allez, bataka bébé bobo à ça la renvoi. Nous t'as enregistré. Ah, au bout. Donc, on a eu comment on a eu ma femme sati. Comment on a bout à vanga, t'es un comment à bout à moi, mon colo. Aïe, bicolamba fouté. Eh, Nzambe la ngai. Ela gata bongo tuna ndako na ebina ko yeba pom balte bali ya semu kuna sana bona na semu ya malama ben pendant la maladie ngaburu ya fike alia kali kwa ngayaki alia na mapa Wabasa mabala bulambi denzu ngabadi. Na lambi toto lambi.
Mais metazana asu. Non, metalamba ka fufu te na koloba combien de fois. Mta balelo pondu vraiment. Atie pondu lutu. Nzambe na ngena na tando. Pondu bataka lutu te. Siketoka. Etoki makasi te Bataka te mama na nga pondu abangwe bebe. Oh, ebe bate la ebe bate. Oh, maman, ebe bate. Pour nous sur votre main, maman peut ebe bate. Yana mungu ate. Yana mungu ate. Mais tu peux nous expliquer pondu des on expliquer comment on ba pondu te. Ndeko ti lutu. Et na tie na katikati na tie na point ebe bate. Oh, so na tie na katikati ndenge ebe. Ko panza pe mbiso wana te ke panza na yango moko. Mbali no lo fort. Ayebi ke na ya mungu. Monsieur. Tala a, vraiment. Ah, j'ai là, ça me toque. Et tu veux que tu attends à Tchana, ça va ça. Mais c'est. Pondu na moto ebele mtu mwana moke moyeto Yo. Chico no ngai. Bang. Chico. Yo, ole. Chico. Tomo no ko. Chico no no. Tiens dit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 12. OK. Baje za nkati. Nakati mai. Nakati. Asije baje na kwa. Donc là, moi bien à Benjamin. Benjamin. Oh. Wilson bien zuité. Wilson yope ah na zuité. Wilson. Bébé na fongolelo. Meta mtale la nzalanga. Tala meta comme on meta. Pesa o zola ndala. Zo bébé. Ani sijana nani msha zuité. Nem so azuité. Wilson. Ah Wilson yo kana na tu wapi. Wili mo ba posa se posa ta kia comme nanga wili. William. Allez, bon appétit. Merci maman. Qui est le plus gourmand? Qui est le plus gourmand? C'est William. C'est William, hein? Na caméra. Aya so dunda nde boye. Eh, okoma kutwara ya tomate. Aya tomate.
Mais tu as eu Lambo et Bité Rolio et Binao. Ariane Moutalobaki, Ariane Moutalobaki, Ariane Moutalobaki. Et bon, Ariane a Kosak. C'est bon. Papa, je suis venu à Souka. Aussi, ici, on a vu sur visite. On a vu de l'autre. Passer dans la banane. Nous avons bien sur la vision. Ils avaient sous-côté. Ils avaient sauté. Toya. Toya. Si tout le monde va condition bébé à ça. On gagne un homme, on a bébé et après. Il bébé à combien de mois tout le catani qui peut boire mon pour les amis. Ça va boire une souche pour moi du maman complexe. N'a pas la ligne, la bataille, n'a pas mon besoin à mon pour le moyen. Tout c'est un peu d'aide, surtout pas ta photo. Bah sur la mission, on va continuer mission en boca pour tout sur la bébé n'entend les là-bas pour data, attend la ti, c'est ça la bien là. On quitte le tigre avec la mousse. Battre la yeux, on peut faire une mouille la ciment, on peut faire ça plus. Pour que c'est ma séance, elle dit pas battre le sous pour que tout un arbre, la lait qui n'a pas la main, elle dit qu'on a partager la banane sur ça. Surtout mon ancien, on pense à bien prendre la monter ma bouée pour beaucoup là. Et ça longue vie abattre le sous collègue pour si toi font le lot à porte pour aux rater pour bango sur les zangi pour bango va tout aller là sur les zangi bango peut va poser la passe donc ça va font le lot à porte partout dans le bêta ils allaient appeler les pour soulever la banane. Merci beaucoup. Vous avez vu que les routes là-bas, les gens qui ont niboso ni la soukate. Parce que les gens là-bas de Moussoussou, comme on a fait image na bino, découvrir bino na réseaux sociaux, soit na télévision, dans la nuit na radio pour les gars sur émission. Et les peu baso ba numéro na biso ba bien na émission papa boza wapi. Et na koya boy na boy. Mais bana boleka émission ba 2 ans passés ba 3 ans pe parce qu'elle peut koyate. Mais ce comme moi na yebisa ta bano na zaka na bango que na absence na ngata muta yel bino sa komba secret bo sambela pona makasi parce que c'est pas donné à tout le monde. Que tozo mona nzambe boyete mais to mona nzambe à travers le bateau. Muto yo amoni monter action en considération sans tout à comme ma place wana mais a sali déjà programme. C'est facilité. Na utaye ko yebisa tango bozolamba wana na yebisi secrétaire na bi ezana ba journaliste ebele pour collaborer na bango na ko lobaki basala biso mabe mais ba ya bazo ba image ya bana bakena nango batikala ko sala geste oyo tomoni mama Ariana ayo sala awate. Monica Mouta yeboye yo sala geste ya boye na yebisi secrétaire avant que to sula na yo na yebisi secrétaire to yebisi mbale wana zolo bana
eza na bajournaliste oyo bayebi ntango soki bazolanda biso bazoyeba makambo bango basala ti lelo mpe bakóma na soni ke soki likambo be boye bakómaka des fois so babengi nga na boyaka bino boya su te donc basala biso bamabe mais baza na susi meme ya bana oyo te bape na susi ya mosala oyo te mais tomoni ke epa na yo soki ozwi même ata bible elobi moto azala fidèle na bape des choses ademera na bagrande chose soki lelo bakitisi yo 100 000 balles 50 000 balles na ndimi te ke okotika bana bavanda na bakommission je pense que okoyaka papa toluka place eza wapi bona boye ebimisi mpe mbongo ofuti parce que oza dia na susi wana nasalaki yo demande oyo te eza likanisi na yo moko ndenge omonaki na réseaux sociaux olobi ke non nakende koassiste eza yo te me motema parce que loboko epesaka te soki motema eboyi eza na poche ekobima te mais soki omoni ke eloko eza na sak ebimi seke motema motepanse na motema wana biso tokosenga nzambe akomble yo na toute sorte ya bénédiction asala oso baouverture ya minene tolingi après acte oyo mokolo yo koya totémoigne susu nzambe makasi koleka mpe na ndimi ke moto nyonso oyo akolanda biso vraiment akozwa pense mbala mosusu oza na makanisi oza na moyen ya koatteindre biso te mais na canal na yo bato wana bakokomela biso et puis na canal na yo tokozwa aide oyo parce que osengelaki biso aide te eza na moto te apesaki yo soutien mpo oyo akopesa biso mais na oyo yo moko opense kosala ngo ebongo soki bato batie maboko donc je pense que ekozala malamu na bongo nazo comprendre que nous ne sommes pas seuls mais toza ensemble na bino parce que grâce na bino mpe mwa bamakambo mosusu ezalaki ma lokola lelo na dépense eloko te donc grâce na yo et grâce à Nzambe papa avant Nzambe nous t'a touché motema Marianne Koya soki yo yaki te mbele mwa 10 francs nanga elingaki bima mais lokola yo ye donc on a senti déjà que non naza quelque part moins équilibre les actes. Merci beaucoup vraiment Nzamba pambola bino mingi toyebi ke mbongo na biso esala misala oza na temps ya okuta na biso te na nzela ya mama Ariana oko atteindre biso non oki opesa pe numéro po ekosala pe ke babengi nga aza trop tournage trop makambo mosusu numéro na bino moko mpe esala bien opesi moto mosusu akokolinga contacte kaka bino moko lio eleka par là opesi numéro bacontacte bino moko po numéro ya téléphone na biso ezali 081 il faut ça préfixe pour bato libanda banda plus de 143 plus 243 81 386 c'est combien 913 plus 243 81 386 913 les numéros na biso à tout moment soki obengi biso ekoleka soki obengi mama Riana donc on est là je pense que il y a une facilité ata ye aza libanda akotinda mameka bazali ba Wilson nana Kiamawete la biso toura parce que ça est en famille. OK. Merci beaucoup. OK, on est en famille, on est en famille na biso. Oyo nyonso aomona image oyo. Ndenge bana bazolia bazosepela oyo amoni ki ozala touché. Amoni qui n'est pas contribué en tant que maya romela pour na bana a contacter Ariachou TV a commis biso na site na biso to ko répondre même na Facebook abetika Ariachou lui a mona ngamo comme personne na ko répondre yé numéro na nga eza fichier na ba émission na nga ile na ba site na ngai numéro RTL na Tigo eza wana o nyoso mona za touché que non za masimi motema na yeye pe asunga a contribuer a contacter ngai et ça la pe kaka bien ozwa mbongo wana neti bato babengaka na mpona mama Nzita batindaka mbongo tozongaka susu pa mama Nzita topesaka mama Nzita par na ye donc o bato babengaka po ba soutenir mama Nzita mpona ba traitement napesi mbote ebele et pas caméraman nanga Wilson ba bisu na yo ebele
ndenge opesaka nga temps partout nalingana ke nozala wana mpona koaccompagne ngai bambote ebele pa papa na ngai super papa mon amour je t'aime beaucoup Lema bambote ebele pa grande sœur na ngai nanaki ya mawete oyo asungi ngai epa meta bambote ebele lisusu epa mama Ladine Moulamba mwasi ya papa Dido napesi yo bambote ebele na Belgique na Liège napesi yo bambote ebele mama Bernadette Moulamba mwasi ya papa Dido na bana nyonso babizou napesi bambote ebele pa super maman je t'aime beaucoup ma maman bambote ebele pa mama botingai mama Marianne Luyeye pour moi c'est ça comme mobali na ye papa Luyeye bambote na bino pa ma petite sœur chérie Aline Luyeye ma jumelle Jaria Luyeye Azi Luyeye Sanga Mbeli wana grand frère mangai bambote surtout et pas Cynthia na yebi ke yo kokama maboete déjà au mona bana olingo sala koli otina nga vraiment encourager yo osala yango otindela osala bana koli otinda moi eloko kolia moi quelque chose moi koli pour entendre bilamba ya kolata et osala bien surtout ne balancer sur ce cas bébé wana zola na condition ya bien te kosu moment mbetu moi nini po sala kaka bien si tu Angelos wana ma copine privée Renate Moulaji moi c'est papa Blaise bambote ebele pa ba fan tout ya Ariachou bambote ebele pa Amanda wana grande sœur na ngai Feza bambote ebele sikozali kuna na poto donc moi c'est bon na libala ya ba conseil opesa leki na yo yango comme okokisama donc on est ensemble bato nyonso po s'abonner na site na bino ya bien Ariachou TV na mbo yo seka mingi po na otolia pondu po bino ba yo seka kaka kokanga kanda te le non seka te po na otolia pondu na bona nga ba jaloux ba mona nga na seka ba lo bota minu na ekanga mi pondu na bona nga na seka makasi na linga bino ya trop ba o nyonso ba encourager ngai ba féliciter ngai surtout pour na fiançailles na ngai na linga bino na ese ba fan nga bozaki cité o nyonso ba baki mabe pour na nga na baki za ngai te yango na laxi no le contrat que o wali zalaki Ariachou nde ya scène o ba finga ki mais Ariane ezaki yete Ariane ye yo vraiment si ya mutu donc Ariane ye là comment engagé a commis désormais ba o nyonso ba tsaki miss vraiment zéro ciao merci mingi na balandi nyonso vraiment ya émission ono autour la en action vraiment babi artiste en action action la carte en pleine scène au jouer action za bandenge bene le la activino action na activino autre facette ya Ariachou à part msala théâtre aza capable de suivre ça ba o balinga kolanda toujours ya malamu bolanda ba o pe balinga toujours ko critiquer bon critiquer mais boye ba après ko critiquer so bozo critiquer mon tazo sala ba action ya malam au lieu à encourager boza ko critiquer bo luka nini bo pesa ka force bo pesa ka makasi lobika yo monga bo pesa ka force merci vraiment ba o nyonso ba dinga pour soutenir batu porte sa mwana Ariane déjà fongoli porte ala kisibino nzela ala kisaki bino pa ba femme veuve n'a pas d'artiste comédien ba oyo bazaki maladie bolandaki vraiment na minute oyo bolanda pe exemple na lisusu na oyo auti ko sala ya kosunga bana oyo ya ba orphelin na ba veuve bolanda vraiment ba obazana ba mbongo na bango ba balinga ko soutenir ba bwa kabino ka te ko bo kabino ta misel lo bwa kelo ba bwa que c'est bien bon botala rapé na sima vieza mulai vieza mambo ebele bano balingaka te ba parents na bango balingaka peut-être te ba mususu bakoma ba orphelin balingaka peut-être ba mususu pe basi na bango lelo batikala ba veuve eza pas que non mokili yango kande ezalaka nature eza na baréalité nango kande na lobaka yango esalaki ke bamakambo wana ekomela bango vraiment bandeko na biso baobonaka kosunga obozala mitema kosunga bosunga numero yango wana numero ya Ariachou soki bokontakte Ariachou na site na ye bomona numero ya Ariachou eza wana bobengi botuni bainformation nyonso so botinda partir na ye c'est bon so mpe bolandi émission oyo boyoka
papa Aaron et moko apesi numéro na bango bobengi na numéro papa Aaron soki pe bolingi bobenga pe na numéro ya Meta Immortel bon na numéro za affiché wana vraiment o ya kigne bobengi na numéro na vraiment bokozwanga pe so bozwi maman Ariachou vraiment na pesi bino mbote na linga bino mingi Webex mafunga vraiment wandi l'homme de Weston RDC artiste ya yo ngwana vraiment coup de chapeau na union sozo ça pour na ba conseil na yo pour na ba encouragement na yo pour na msala o vraiment garçon timide artiste timide Blaise Kalababi eza dégâts yango oti bino soboza ba artiste Ariachou pas artiste ça le lo abon et bon pourquoi pas bino yo kutana kin pourquoi pas bino obwana libanda pe boko ko landa exemple na ye exemple aleki na bino exemple aleko na bino mwasi bo landa exemple e ko sala bien pe ko sala force na biso ba artiste vraiment bon on resuka vraiment na sino mingi ko sabonaka na site internet au Vérité Universelle TV ou les big boss Maître John Mouté, ma mère Micha, Maître John Ariachou, lui et moi, on a eu à fond les portes. Alexis Bissonzela, n'est que papa est pour ça là et ça a fait bien. Vraiment, on a mon sous mon supervisé à Papi le Congo, l'aide chef. Pourquoi pas Junior Mouabou, Babi de l'Azaki na Simabili, mon cordon, Doudou Ninginina, Babi les robots de la presse, Chiquito, Garnet Mukena, bye. Merci maman Ariachou. Oh. Bye bye. Eh. Vous voulez la nuit? Hey. Mon Lily Sengle na ngande tikali. Na nini? Sengle na la. Na chambre